bolanda bien bocha biloko wana. Depuis to sali 37 ans à lutte na kati ya IDPS to souffrir ya trop to beta mi bagaz to beta mi to kangami batu mususu baziki amusu bakuki tilelo nanu kutu to futamite vrai ou faux nazo répéter pour ngana bandi siko créneau OK soki bokobomanga bobomangai biso tosali 37 ans na kati ya centre ville nazokweyisa tosouffrir toziki tosali bo toziki bakombata bakufi ebele mpo na lite oyo maintenant tosali ti lelo inane yango oyo nalobaka vérité votre vérité eza vérité inane yango oyo ngai Jules naza brouette Brouette etongi ndako ememi zelu Brouette ememi bakayasi ezola libanda Brouette etongi ti likolo ezola na libanda est-ce que Brouette wana bokotia yango te na nsima te evanda te na couloir maintenant lelo bato bayibi détournement ekomi kaka détournement ya ba 57 millions siko bozoloba te toloba te naza depuis tobandi na président Pongo secrétaire général soki nazoloba boye bazosepela secrétaire Mavungu bazosepela lelo j'étais interpellé par le secrétaire général Kabuya on alingaka mingi ayebisi mwana bute ayebisi ngai Jules pour que tu sois pose la confiance na ngai laissez les histoires de Kamere nayoki nalobi nakodose yoka nayebi nakodose maintenant nayoki bango bazotinda bato na écran nayoki batindi bato na écran bazofinga président na nga ai balobi ke bapesi ye kombo hydrokinate nga nasepela nayoki bato ya INC baleki bagene bazoloba ke bazobenga président na ngai hydroquinol bon nga nasepela alors ngai je préfère de mourir que de vivre à genoux je vais na koloba Kamere muyibi tolobi boye Kamere muyibi tolobi affaire ya 100 jours nayoki vérité lisusu coordinateur général ya 100 jours comme on a Nicolas Kazadi. OK. Nicolas Kazadi étiquette. Asali eloko te. Maintenant muntu oyo asali mbongo azopesa na Kamere ombongo nyonso banda kitela maboko c'est Justin Kamere. Justin Kamere leki na propre asala ka parler de la nation. Ça ce n'est pas l'anarchie. C'est quoi dans le matin? Tokanga monoko. Je préfère de mourir que vivre à genoux. Je suis le gardien du temple. Je suis le gardien du temple. D'ailleurs, nango na lobi boy. Na bunda mi makasi. Ti lelo nazaka muto bilobela. Lelo bato ba bénéficier na présidence a mususu. Lobby tozaka ba brouette. Lobby nazalaki na bonga nazamu lobeta bino. Nazalaki na ministère de la santé. C'est scandale. Nakuti bato plus de 40 personnes. Kaka ba oya 100 jours. Na ministère de la santé na telemi na zolela. Na leli. Mais tela ba garder du temple.
neti baprésident Leville, baprésident Jules, mbula yango ezobeta. Regardez l'exemple, toza libanda, tozozwa mosala te. Non, pas jusque là, toboyi. Idapesi viva. Telemi ndoto telemi, mais kende na ministère omona, bato baza kuna. Mais biso tobali, toza na basi, tobali na info perso. Tozozwa mosala te. Soki na lobi boye te, je préfère de ne pas que musala te, mais na trahir Tshisekedi musala monini. Yango tolobi boye, tozolobela Ngoyi Kasanji, ba interpeller Ngoyi Kasanji. Yango moni aseseki ba marche. Tina niveau ya ba marche mutu mususu ya parti mususu azozwa ba drapeau na biso a imprimer belé mais biso na pakati ya parti tozoko ko imprimer ba drapeau te Ngoyi Kasanji a imprimer ba drapeau ebe ba drapeau na zopesa bato babundisa maweje dunes mais tozala ba avocat na parti statut ya mutu mususu ko zongo il faut ba arrêter yo emblème à parti, il faut montrer ça. Ça c'est quoi ça? On doit changer le parti. Il ne peut pas vivre. Parti, et d'abord parlementaire de vous. Vrai ou faux? Parce que lui, il a 10 personnes, 15 personnes. Si quoi, 2023, tu as ça la ligne. Sans Baba Zoyo. Parce que Baba Zoyo, qui est la biso, parce que tu as la vérité. Bazolan, et puis tu as contribuable, tu as 200, 300 pour ton foot de transport. Ils ne sont pas payés. Tous ça pour la gratis prodéo. Gratuitement pour l'amour de Dieu. Parce que les gens makila, Fatia za makila. Azan de konabiso. Si vous avez un programme, na lobby boité, koloba boité. Si vous avez koloba boité, mais ça bilo ko bana nga balia. Nani. Moi soy Amida. Attendez pas Moukoko, $1 300. Donnez pas Gilles. Il ne peut pas. Nazumongo, il fallait Nazouango, vous avez ça. C'est là. Il ne peut pas. Yoka, pas président Nyonso Babandi, Batindi, $1 300. Naebisi Moukoko. Avant de faire son bongo, témoin pour Nyonso, président Parlement debout. Avant de faire bongo, il faut filmer yo. Olongola ba parole na yo mbo na lobi boy pesa soko ko pesa na $100 domela masanga asopi $100 piso to zakona domeli masanga sikoyo alobi tokende pa kibasa maliba tokende pa kibasa on sala interview on zombongo na yo ngape na bengi ba president nyonso na tipa mote to kome pa kibasa to vandi ayena ba camera ngai sikoyo nazua pareil nalobi oui mon général Kabuya na kimi na kibasa ba président batikali ba filmer bango mais to simbongo te ozomona te na zamona maele sikoyo bazosala ba audio mwana mwasi moko vandi na salon alobi ke to pesi Gilles $13,000 na penan maintenant bozo pekisa biso toloba alors tozo mbongo bazo corrompre biso tolia. Parce que Tshisekedi a lobby, état de droit. Et tous ont bon mon atolia. Comme ça, Natika Kolobe la caméra. Kabele Mouyi. Moi, si na ye, asalaki ye, aleki na télévision. Na répéta kango aleki na télévision na ba maman. Alobi 2023, muto bangisa muninga. Aso répondre na nani camarade na ye. Lokola ngai ba yoka ngai. Na so yebisa mi. Félicitations na ministre Akasia. Abenga na butu. Alors ngana yebiete. Mama Akasia. Félicitations Gilles na musala ozosa. Poto mobimba félicitations. Mais to comme na parti na ngamoko. Merci beaucoup. Tokende. Bolinga te tokoma lokoba mukoko. Bonzala l'équipe biso. Nazana alliance. Nazana mwasi na bana mibale. Na kolia ndengeni. Je vais me révolter là comme le roi Moukoko. Je m'en fous. C'est très dangereux. Le Congo est comme il a un virus. Et ça, le Cameroun, le Gabon. Colorado virus. Lobby, na
président, lobi na moni ba président moko soki ya Côte d'Ivoire to wapi bakutani na président muninga na ye bazo pesa na mbote bo tala niveau bakomi ko pesa na mbote bo pona coronavirus. Alors tozo tirer attention ndeko tozo tirer attention et comme na Cameroun c'est très dangereux awa basi batongi déjà centre côté célibataire batandi déjà basel déjà centre donc la maele Zambe pas bénir biso parce que Congo est ça Congo ya Kimbangvita Congo ya Kimbangu Congo ya Jangenda ya Bakanja ya Tshisekedi wa Mulumba ya Noirite na Kapeta bakolonga biso Congo est grand révolutionnaire Simon Kimbangu oba mindele ba benda liputa elongo liputa elongo te batala soka sa moi ba beli si bazo benda liputa elongo te grand révolutionnaire l'UDPS viva. Ok mes chers amis, nous sommes de l'UDPS donc on coupe la carte à l'UDPS à te ba pesi nous sommes salaté nous sommes des intellectuels capacité ni les hommes manqué biso boto sala sikoyo bazo boya ko pesa biso misala biso to tika bato bilobela mais na bilobela ngo on pesa biso mbongo tozala kaka tola baka bilobela sikoyo bato ke ngona bato sanju eza normalité yango tozo senga ba cadre tozo senga mutu nyonso tozala na bolingo nzambe la bolingocratie l'amour du prochain biso to bundi mingi tozo pola mais on peut se toza ba brouette on peut se biso poko te brouette tana simanda bino bolali si bayebisi biso alobi Kasongo abu azokanga mituka azotumba azobeta bato nyonso wana soulèvement siko bato bazolanga Gilles na nsima madeso mataki 3000 bakenda koluka bakadre na parti te bazolanda Gilles madeso komi 3000 siko awa madeso komi 1200 esi balandinga sukali komi 6000 5000 eza esengo te esi bazolobela yango soki amati Gilles ngai namoni pasi nakomi koluka mpe nabatama te na mosala nabimaka te nde bino bozobatama na mitu makasi mpo ngai naza na succès koleka mpe bino kuna na poto nasali 9 millions de personnes balandaka ngai sikoyo awa nakomi koluka mpe ata voiture nabatama bino bozobatama bato sikoyo botikeli ngai bato nyonso ngai mpe naza tanti fra te naloba te bokolonganga mosala bino bato bokotisa ngai na UDPS ngai nakotaki na UDPS nga moko nakolonga na UDPS nga moko lumbe temo te mpo nalonga na UDPS mpo nazwa kado na ngai oyo nzambe nakokoka na UDPS merci beaucoup